Pasteur Carlos fanda wana olanda mateya parce que outi ko sala makambo ezana nzela te. Division c'est du diable. Division ya utana sabolo. Oui. Ya solo. Na lobi ngo lelo. Je l'ai dit aujourd'hui. Soki pasteur Paul. Si le pasteur Paul. Azu bandimi awa. Prends les brebis d'ici. Na ko livrer. Je vais les livrer au diable. Que Dieu vous bénisse. Ça va prendre la vie. Boyete. Tanga Bible te. Et puis l'ancienneté pour la makamune ça lié tem to diriger l'église wana. Tout le monde a la vérité pour que l'église nzambe pambolama. Et je regrette ceux qui ba oui ba yo kaka. Pasteur Barouti tala mwana no makamba ko mosala. Akomi ko manquer ba mikolo. Akomi ko manquer ba pasteur, bato yo travail qui na bango, bato yo respecta qui. Et ça, c'est comme l'élévation. Le lengo yo komi ko tela ba brique. Pasteur Paul Batali na ba diacre. Ba diacre kuto menasa bango, moya ko loba soloko ezate. Tala. Mon église de tikali. Batu ba bimi, sikoyo ko sutu ko lamuka, yo ko comprendre que batu ba kei. Allez, après ce qu'on a un message ko yo na ngopota moni bato ba yebi église Barou tabernacle. Bokende ko na culte dimanche, obokende compter bandimi. Boke na semaine boke no compter bandimi. Papa basakana na nzambe te. Église a message to belaka ngo boyete. Frère Branham, église anan. Ya frère Branham, boy. Ya message. Soki ozumondimi awa na ko livre papa, mon ndimi ngo ya yo. Yo mwana muke papa wana amosala nzambe ya kala à travers na papa na yo. Ok, nous que yo ko livrer yo livre pasteur Paul na quelle autorité pour na quel pouvoir. Il fallait pasteur Barouti antique le pouvoir tant waza vivant à consacrer à tio pasteur ya vandi. Ce qui le za la santé za na on ne so besoin au comme na ngwana. C'est grâce à monsieur frère Branham. Nous on se ko le frère Branham on se ko na mpandi. La nata papa la binata na likamu moko pena za kina kumikitisa. Mikitisa papa. Mais qui dit ça? Ce que vous avez pasteur Paul, il peut livrer. Il peut livrer. On a autorisé en tant qu'épiscope. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie Ozanzambe ya bana bitike Yo mokolo bakie Osungaka basi bakufela mibali Pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain,
de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Brandia Nouvelle Tendance. Merci encore une fois. On a confiance au Bopé Sakabiso. Encore une fois chez vous. Épiscopo Yayambo. Yeyo, évêque général, Oyazwa responsabilité. Yako te ya ba pasteur. Ba union so ba poninzela. Yako longwa. Na chemin ya malamu oyo nzambe ya tindaki bango. Ba union so ba bimalibanda. Ngayo évêque général. Épiscopo Yayambo. Na rozongi sakabango na nzela. Alors, avant que bande émission Oyo, toujours qu'on rendre hommage na Batomi Balé, Oyo Batika Kibiso, to Kanisi Chaka Congo, azalaki moto Oyo, azalaki eloko naye, tope plateforme naye, bazalaki bengango artiste en danger. Artiste en danger, azalaki sunga ba veuve, ba orphelin, ba nani, ba musicien, tout consort. Mais chose grave et mawa mingi, Chaka Congo akufa mukolo bazo kene kotia Pierre Tombal na ye ata musicien moko akeite et sali pasi pe mawa et sali pasi pe mawa makambo otolo bango pendant que yo za envie ozo servir bato sala makambo mais il faut talaka oyo baka sort na yo ke lobi soko zate makamio komona Chaka Congo mwana na ye Marco inconsolable parce que andima kiteke Bakoko zongi c'est la papa na o ba zongi sile o ba benga monnaie de singe et aussi il y a un grand homme mutumoko monene il y a aussi mutumoko monene oyo atika biso Prince Lusala bato ba bien maramba sport vraiment cet homme abundaki mingi pona sport ya mboka la biso malheureusement akufa motomoko kanisa été yope peut-être au kanisa ke azalaka en vie mais Prince Lusala atika biso alors to senga na régie ba pesa biso ba image mi balé ya Chaka Congo na Prince Lusala après to zonga na ya côté ya Pasteur Carlos bato balobaka na lilite mukolo na papa dikanda yebisi nga lisese moko alobi mukoto akakunda papa ya bino bazalaka pembeni no maro otika kote lelo pepa papa non kolela te mais faut nalela kaka c'est un guerrier aboti biso ba guerrier et ça soit ndenge nini pasi no mona lelo boyeba ngo nazokolisa bino ana musika zali papa souci na souci mais merci au pesi biso famille munene bao bakoma ba papa nanga ba mama nanga erne soko ganyela nga kotalisa nga nzela merci beaucoup guerrier en tout cas papa Chaka azalaki papa moko na kati na biso azalaki neti papa na biso neti ndeko na biso neti toloba ndeni neti muninga po tozali kotundisa ye so likambo po koswana koswanisi ye soki mpe kolobolobeli ye pa Chaka osali boye kwani eza boye te eza boye naza kuna mingi ya koloba te oh. Merci tozongi na plateau na biso, merci na régie na image ya kitoko oyo botieli biso vraiment elelisi bato na bandaku na kanisi ba message eza kokota bato ba sepeli mingi par rapport ya oyo tosali ya kokanisa bandeko na biso oyo batika biso toyokaka ba mususu emonu vivant mais malheureusement basalaka na bango yango te. Alors oyo ayebi numéro ya Pasteur Carlos bengaye oyo bise déjà avanda atia nouvelle tendance alanda mateya na ye ya lelo Pasteur Carlos fanda wana olanda mateya parce que outi kosala makambo eza na nzela te parce que biso tolobai ke nyonso oyo bino bokosala oyo kozala na nzela te biso tokoya parce que tozwi manda wana ya kozongisa bino na nzela et je regrette soki bawoyi bayokaka Pasteur Baruti tala mwana no makambo komosala akomi ko manquer ba mikolo akomi ko manquer ba pasteur bato yo travail ki na bango bato yo respecta ki o tikala kutu ko ba bepo na bango te mais tala makambo Carlos akomi ko sala ezali mawa. Alors avant to kota na image ya Carlos to pesa ka générique
générique oyo ezalaka ya bomona buzoba oyo bapasteur bazosala buzoba oyo bahomme de Dieu bazosala nsima ya buzoba wana nde tokozwa élément ya Carlos makambo nini alobi mpona mukolo pasteur ya mukolo pasteur Paul. Ça c'est humilier quelqu'un. Ça manque à respect et manque à considération. Régie, vous pouvez faire générique, bah toi mona semaine où makamni les gars pasteur, makamni ni bazo c'est la biso botal. De tout blanc, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yombe Bisanga Père Jésus. Amen. Caraboling. Bon dimanche. Amen. Nze moni nzambe tokobeta lelo abatu boza ile te nze mwa mutu mwa nze mwa nzambe moyi ba okopesa Asomba lupango te. Asomba lupango te. même moi 207 wanze mwa nzambe nani Ya makini. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans les je l'ai trouvé dans les Mama yo 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 yo. Mama, est-ce que vraiment lingaka papa? Est-ce qu'il y a vraiment naza fouille à bolingo? Division c'est du diable. Division ya uta na sabolo. Oui, ya solo. Na lobby ngo lelo. Je l'ai dit aujourd'hui. Soki pasteur Paul. Si le pasteur Paul. Azu bandime awa. Prends les brebis d'ici. Na livrer. Je vais les livrer au diable. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la vie. siko vraiment bandeko botala pena makambo yo Yesu alobaki yango na mokola suka bato ebele bawana na kombo na ngai tala Jésus o bavanti to nini kindoki nzambe na ngai bon Thomas Lokofi tala niveau Thomas Lokofi azoyemba kufi nzambe mokili ekufi mokili oyo ekufi. C'est pourquoi émission na biso tolobaki titre nango je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église et l'église je l'ai trouvé dans le monde. Confusion totale. Alors pasteur Carlos nakani sozo landa ngai premier point na biso tokoloba message oyo yo pesi avec haine avec kanda oyo nango na chair to pekisaki bino to baki cher wana ezali pona ko pambola bana nzambe cher wana ezali pona ko sakana bana nzambe et pourquoi oye na arrogance na impolitesse liboso ya bana na nzambe pona ko loba makambo oyo lobi wana o batu bino kolanda bino ko lobi est-ce que un homme de Dieu un serviteur de Dieu peut agir comme ça? Pour ceux qui n'ont pas épiscopo, tala magambolo maka. Aïe. Ils a passé mingi. Makasi pona kotala basali ya nzambe nzela o bazome mabiso ezali mawa bon, na ebité. Bozo la Bible na bino, pasteur Carlos, zo Bible. Na ko banana na ko décortiquer na makambo yo salina no, na biloko yo lobi. Na ko pesa no ba erreur oyo lobi. Première erreur ezali d'abord première erreur ezali message na yo pesi. Pasteur Carlos, message na yo liboso ezala kike biso toza na problème na yete. Pasteur Paul il m'a se décidé à qu'il y a un problème na yete. Message dans le bosso ça qu'il y a un problème na yete. Bato balandaki. Makambo yote yaka. Ba yoka ki ndemo lobeke biso toza na problème na yete. Église Barou Tabernacle toza na problème na yete. Maintenant si ko yo ko comprendre que
ta l'église ndenge tikali tala mon église ndenge tikali batu babimi sikoyo ko sutu ko lamuka yo ko comprendre que batu bakei allez après ce qu'on a message ko yo na ngopoto moni bato bayebi église Barou tabernacle bokende ko na culte dimanche obokende compter bandimi bokende na semaine bokende compter bandimi papa basakana na nzambe te basakana kana nzambe te oyebi soki botanga bible yango bible oyo batikela biso balobi tango babuka ki temple tango ba ko reconstruire temple bampaka bavandaki bazotala ndenge bato bazotonga likolo ya fondation bampaka bazotaka mutu boye boyete tanga bible te bampaka balelaki babi toyebi temple fondation oyo lolenge bato bazotombolela mire oyo mawa yango ezali likambo oyo yo ozalaki nango na pasteur Paul ezali likambo ya élévation lolenge oyo komi kotiela babrique pasteur Paul batali na badiacre kuto menasa bango moya koloba so eloko eza te okomi no muta bagene tala bagene basala image moko nazala ngo awa bazo illustre ngo jeune moko ya église tala manga basala boy o basini o bajoueur basala ngo basini o tala bakoloba science tala bakoloba boy o bafingi o balobi boy eza bongo te siko sino boy o ba jeune église na ba sala ba jeune yo comme ce qu'on ko soutenir de ba jeune et comme église à Kilelo église à message to belaka ngo boyete frère Branham église anan ya frère Branham boy ya message papa église à message boy muto acha boy nde bomona na boy église à message église à bien aimé tala bon sakana le bokomo sakana message yango na ndimi pasteur moko message alobaki na liro bano bazoke na makambo yo to mona bango ba koma lokola ba catholique ba olata ba chapelet to mona makambo eleka kuna tika bango bano ka bo to mona makambo. La première des choses olobaki ke besoin na problème té d'où vient l'élite et où tu vois psycho makambo yo comme ba psycho ke yo mwana muke papa wana amosala nzambe ya kala à travers na papa na yo okende ko balake yo ko livrer yo livrer pasteur Paul na quelle autorité pour na quel pouvoir parce que makambo na bino na bosala ba succession soki na bina landa d'abord to bebana pourquoi edingo avant kufa asa pesa ki mwana pouvoir edingo avant kufa Edingwe avant Koufa, les images sont là. Bako ils sont pendant que nous sommes là. Edingwe avant Koufa déjà, à sa personne qui m'a le pouvoir. Yo le pouvoir wap. Ndenga teki na malobako non, ceux qui le longa na zate, église na yego tikala et pas à Carlos, et go tikala pas Carlos. Pourquoi vous ça qui faute? Parce que les Kamboza qui peut soit avant faute, vous intimidez les gens. Les Kamboza mais comme le la politique. Yo quand si na ko opposer candidature wana. Mancho, mais on va les Kamanzambe, ça problème te. Et puis l'ancienneté, pour la makamune, ça lui a dirigé l'église. Tout le monde a la vérité pour que l'église Nzambe pambolama. Tout le monde a la vérité, mon frère. Même que on a la vérité. Ozali Mosel Nzambe, makamunazo, banazo kosa. Tout le monde a battu à Barou tabernacle. Que le opération pasteur Barou Tazate, tout le monde a un sentiment, n'a pas intérêt, n'a pas comme on a l'église. Oh, tout le monde a l'église de réveil, n'a pas dénomination, tu critiques il y a un message. Frère Branham a la vivant. Bansien bazotala frère Branham malamuka avandi boy atali bino makambo bo sala wana et comment mi wapi le frère Branham a dit et le ba souste siko muto ba frère Branham a dit ndebo comment ko bundisa ba commissaire cible na bino ya ko bundisa ya ko kosela ka makambo ya ko katela ka ba vidéo to baki to côté ya bino message ya Nzambe première erreur na ya ngwana déjà na PCO et deuxième erreur ezali soki Ozu mondimi awa na ko livre papa mondimi ngo yayo bandimi na kolo Yesu libota na bana Nzambe bandimi bazaka ya mutu te bazaka ya kolo Yesu bandimi Carlos bazalaka ya kolo Yesu bazalaka ya yote eza école te semikate te école mamelo te Sévignon te
bandimi bazali ya nkolo Yesu Kristo. Soki bazu bandimi nde ko livrer sko Bible lobi ke ba livrer ka mutu soka zu bandimi batu babimi na bango bamoni ke makambo o bandimela ki eza na ko tira bino image o peneza ki clair o baloba ke pasteur Paul abimi parce que amoni ke mwana zo tambola na makolo papa te ya papa pe o seri abandaka pete siko yo telemi o na cher o bandi ko ba na ko livrer soki obeko asa zu bandimi livrer asa zu bandimi livrer maintenant ce qu'on a côté on a message dans nous parce que na fongolo ce ko comme ce ko na to fongolo tirer a on a la capacité ya ko livrer par Paul on a pouvoir on a la capacité on a ti on a ti sentir na kalaming te pe na makasi pe na kilelo. Voilà maître déjà bandakala. Yo livre maître bandeni. Papa, botan la Bible. Batu mi balé ba livre na Bible bazali mi balé. O musubo ba na nouvelle alliance. Boke le lukelanga, bio batu bosa ba commenter, botsala ba commenter na se. Batu ba livre na Bible bazali balé. Nzambe muta livre qu'il était le Dieu. Il avait le pouvoir. Pour pouvoir na yo eza ya kotale la pourquoi parce que il fallait pasteur barouti antique le pouvoir tant waza vivant. A consacrer à tio pasteur ya vandi. Mais tant qu'on koufi, bosali vote. Pourquoi bosali vote? Aux a pouvoir te, aux a capacité on a te. Pourquoi? Parce que deux personnes va livrer na Bible les biblique. Il y a liboso Job. Nzamba livré, Nzambe a livré Job. Mais si Satan aussi m'a monté manae, koko simba bon moyen a été a livré Job. Il y a mis balé Jésus-Christ, Nzamba livré Jésus, pas Satan. Ça là nguruta yi, nguruta. Mais encore simba vie na été non molina te bino ndeni naza épiscope ya yambo bino sera niveau matea weza wa fanda papa yo ka matea épiscope ya yambo mutako teya deux personnes ba livrer la Bible Job na Jésus-Christ et pas Satan yo ni mo livrer pasteur Paul Bible lo bini ni pour la ko livrer d'abord tirer A aux a la capacité wana te. Donc, pourquoi? Pasteur Paul a supérieur na yo. A papa na yo. Yo moi no bimi, o le biko no soki azumo ndimi yango ya yo. Si bazupe azupe bango pe. Les cas qu'on livre total. Troisième erreur na yo bibliquement sikoyo. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 pour saniti du kolo botanga na bandako parce que ngai na kokoka kotanga te parce que teza muketa na kota na makambo oyo na koma déjà likolo parce que bazo parler biso sur l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 5 histoire des la makambo impudicité papa. Za makambozo bisabiso te. Yoka na suka na kota suka mais na bobana na 1. Tio kitana se au monde makaba komi parce que ba lo de l'impudicité. Abi qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Awa zobela ke bakuti impudicité kati na bino lolenge kutu bakuta kango pa ba pagano te ya bino impudicité ona yoki bino boko sala Thomas Paul mutaloba Thomas Paul ozoloka olingo livre Paul le score vient Paul oloba yo lingo livre Paul Carlos olingo livre Paul pendant que vient Paul oloba boui to kuti to yoki sango parce que ezaki lettre tindaki na yoki na zala kité absent dans la chair mais présence en esprit quand dabino na yoki ke bana bakomi kozwa basi ya batata na bango tanga histoire ya Salomon tanga histoire ya David okomona tango baye ko pesa faux conseil ba bisi ke linga ba makango papa na yo c'était la malédiction pour na mwana wana. Abina yoki makambo osa bokomi kolinga basi ya papa na bino makambo même ba payo basala kango te
C'est pourquoi mon tabato va ça à ma cambaoui. Et puis là, orgueil, le fundo, le lendo. Papa, mi kiti sa église en kolo Yesu. La nata papa, la minata na likamumo ko penazaki na mi kiti sa. Mi kiti sa, papa. Mi kiti sa. Zonga ko nanzela malamu te un message ya frère Branham, ndenge frère Branham ateyaki. Likamunini. Bosana na modèle o a confirmant. Asala makamu incontestant mutako telemele kuto zate tile ba professionnel zo kokisama. Ok ne komi telemana susu nini. Lelo vie au besoin c'est grâce à message de frère Branham. Ce qui le ont la santé, aux gens qui besoin comme une c'est grâce à message de frère Branham. Lorsque le bon la frère Branham, lorsqu'on a mupandi, vraiment comme ça, comme la Bible, aux macambo, impudicité, pasteur Paul a ça quelle publicité, hein? Et comment quoi sur mon dimi. Bible le bien la version babaration moni zale kwe yo moni zale kwe mama zala bana zoga bana tika mama zala l'esprit na yi. Ala ma yo ka te zo bana. To zu bana pour te ter un message de frère Branham. Yo tika na message non so comme na dénominationnel te ya makamno zo te ya. Sala biloko no zo sala parce que biso to bi liloba oh frère Branham te ya ke za bongo te. Ma beni nisko ba lobby. Ma beni nisko ba sali. Nous t'avons côté ici lettre clairement. On ne peut pas dire que le problème n'a été. Mais c'est quoi le problème tu vois? D'où vient les querelles? Et bien, nous avons livré pasteur pour le pouvoir. Conformément aux Écritures, on a le pouvoir parce que on a la impudicité. C'est comme ça que les bébés évangile mais surtout le pasteur bien que divorce il faut bakanga moi si na mbetu na ekobo. Et quand ma soeur n'a moi aussi à divorcer. Parce que le bon là, le divorce la moi soeur n'a raisonné. Au moins ça manqué là. Bible comme manquement. Bilo la c'est ce qu'on fait bilo au total ya wasiko na yo o leki bilo motali vidéo à leka lobi soka me ko toucher ka mon dimi mo ba tabernacle à livrer. Alors pour la chiter pasteur Carlos pour biso eza nouvelle tendance mutu esala kamaye les amingi et puis nzamba pe s'appelle ya kitoko ya roté ya basala nzambe logo la bino par rapport à ba dérapage makambo sala. Alors pour en conclure notez bien ce que la mutu oyo il faut livrer par Satan comme on est bidozer na mona kiyo na kilti na yo kuna oyambi bidozer azem poli bidozer a mankaki pasteur il faut du ciel a mankaki ancien de l'église un véritable ancien qui craint Dieu, qui a la parole. A manka qui est, yo matie kuna, a manka bena yo moko. Alors, ce que c'est la moto yo oko livré par Satan, selon les yo livré les batu na ba consentement na yo, livré les biso bidozer. Donc, pour na pasteur Paul, comme écarté pour la pouvoir wanate. Alors, pour la conclusion, le col yo au télémina cher, on le dit qu'on livré pasteur Paul. Nan a informé à ça juda bandi media baru tabela bazar déjà kuna livré na ebisi le pasteur Paul so zo la nangai so go la nanga pasteur Paul yo peut livrer ngala autorisé en tant que épiscope ya yambo en tant que responsable de la prédication ya ba pasteur o bazo bi malibanda lokola ya bimi libanda nga peut autoriser livrer pe Carlos pona to bebi sali lo banzambe ndenge bolingi et longo na makambo impudicité et comme un sentiment mais yeba que ceux qui pasteur Paul a livré et aussi mbapoza supérieur voilà donc c'est ça et logo to yaki kolobela moko na lelo boyebi bien épiscope abima pamba te soka bimi il y a un problème na kanisi émission o eza pona bozongi sa ba pasteur na nzela botika biloko bozo sala parce que na loba ke ngana za sima na bino nyonso boko sala ngana za wana obimika libanda na zongisio nzela na fingi yote na lobeli o vérité bato balandi émission boyoki makambo na lobi tozela ba commentaire na bino botsa ba commentaire et bolobela biso mo ba sentiment te boloba makambo ya liloba ngana te liloba na pesi matière parce que na kosukisa awa koloba ke Jésus-Christ azalaki parce que bele ba koma makambo ele kana église nanga etalinga imoko etali yote soki na lobaki bona sali boy où est le problème makambo nanga etalinga moko makambo zoloba c'est comme si bona connaissance ya ba écriture te Jésus-Christ est en wayaki akutaki église ya ba pharisien akutaki église ya ba sadducéen mais tant que Jésus ayaki il prêchait et puis azokebisa ba pharisien
Abiboke bana levir à pharisien. Pourquoi on a occupé ma pharisien? Parce que ayaki na vérité à liloba. Et ça la bateau bazoya bateau te à liloba na nenga mabe, le quoi la Christ ayaki pour la sauver bateau, il faut passer exemple la bango pour la ramener de même bino bo sala kango, bo te ya kabolo baka makambu ya bateau. Mais ce comme il tamo bali balo makambu na bino, ote, alo balanga po nini. Mais Jésus-Christ est notre Seigneur. Alo biboke bana levir à pharisien. Abi ba pharisien baza ba aveugle, o bazo conduire ba aveugle. Alors ceux qui to la éthique, na déontologie, c'est que to ba Jésus-Christ, azaki na éthique, azaki na déontologie. Parce que bengi bango ba aveugle, ba telemi wana. C'est pourquoi on est que mukolo oyo ba bo maquiller. Pour ça boye ba te ba to ba ma église, ba to ba ma Jésus-Christ, eza église. Ba kene ko funda ye na l'état. Bake ko bisa Pilate ke moto oyo azobe bisa makambu ya Nzambe. Pilate yebisi bango biso to sambisa makambu ya Nzambe te to sambisa makambu ya l'état. Bango babi baloko sambisa makambu ya l'état moto ami bengi mokonzi. Ne Pilate atuni Yesu mokonzi ezali ya ndenge nini? Abi mokonzi na ngai ezali ya likolo. Pilate a considéré Jésus le roi aza toqué aza fou aza mutaliboma parce que likolo batu bazalaka te. C'est de là les choses étaient faites. Alors, le pasteur, il y a un problème. Ce qui est ce qui va commencer à me faire, parce que boum, ça va dans là. Le quoi ça va comme l'église, tout le monde a la connaissance. On a l'équipe, on a le biseau comme on les a notés. Il y a des émissions. Ce qu'on a débat contradictoire, Platon, nouvelle tendance à ouvert, il y a Kovanda, au Zomakamunayo. Parce que nous avons regretté ma peu ça maté. T'écoutez prochainement. Vous savez que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je suis poussé quand même à dire la vérité au sujet de cette sortie du pasteur Paul. Je prends en témoin 4 pasteurs avec qui j'ai été chez le pasteur Paul un certain 20 juin 2024, juste pendant que le corps de Beka s'amenait ici à Kinshasa. Je suis parti pour que nous puissions échanger avec lui autour de cette affaire. Parce qu'avec grande lumière, grande rumeur, j'étais avec lui à son bureau, nous avons échangé autour de ce point. Qui, quand nous sommes arrivés chez lui, il y avait le pasteur Franck Muzungu, il y avait le pasteur Célestin Gongo, il y avait le pasteur Saint-Jean, il y avait le pasteur, celui de Biboala. Nous étions 5 pasteurs. Et quand j'ai parlé au pasteur Paul au sujet de cette sortie ou au sujet de candidature au pastorat à Beka Tabernacle après la mort de Beka, il a été clair dans ses propos avec nous. Je l'ai dit parce qu'il y a 4 pasteurs témoins que il voulait à tout prix et passer comme pasteur, mettre sa candidature, passer comme pasteur, parce que pour lui, il voulait nous montrer que le pasteur Carlos n'avait pas qualité. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur. Bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendel. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier.
Maxi bien-être. Souvent la café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga penda alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça 2 jours ata ba tele loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc, ce que ata ezala kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele ngo ba pese biloko ba udia. Po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.